Bandeko Balandia de la Foi TV Mbote Nabiso, frères et sœurs dans le Seigneur, tous en esengo ya okuta na bino lelo na émission Nabiso Bonzambe pe misala. Bonzambe pe misala lelo tozo ya bandeko moko aza vraiment un frère très merveilleux ndeko moko différent des autres mais ana eloko ankolo kati na ye nani moyembi na kolo to pe monsieur l'adorateur ndenge na bobenga ye frère Ronique Lukombo. Frère Ronique Lukombo au Congo central, aza frère moko aza na handicap physique mais aza apte spirituellement na yeto kosola lelo pendant près de 45 minutes total sabino lokoni nzambe sali et pas frère Ronique Lukombo aza mpandi. Bonjour frère Ronique Lukombo. Ah bonjour papa. Boni. Nzamba salam. Voilà, et c'est moi nga koyamba lelo au Congo central précisément na Matadi. Et yebisepso na Matadi o efraka wapi na église nini? Wa na Matadi nazo sambela na église la bonne semence Grand de Sénévé Mikondo. Nazo kamba maipa ya pasteur Samuel Mayala. Pasteur Samuel Mayala to pesho mbote bisika ozali. Okay. Les autres solana yo to beta moi parcours na yo c'est vrai boyo kaka yeta mususu bomona ba vidéo ni na ba réseaux sociaux frère Ronique Lukombo azanani abandaki musique ndenge nini to koyeba on lilo awa elongo na ye mais liboso to kota na bozindo aliso na biso ndeko Ronique Lukombo mais soki ndeko bazobeta lisolo ya handicap na yo et dérange ka yo wa et dérange ka susute e bandaki o déranger nga tangu na yeba kina nzambe te mais lokola na yeba kinzambe e déranger la suste yango na auto solo la na noko na ngai na yebisi noko na nga kombo na blessing na yebisi noko nga kanisa ki handicap o batchaki nga eza defeat zoka ndeza nango defeat te condition nga eza mpungu mbo eza kisi eza mpungu na ndenge ni do kisi nzamba pesa kinga pona epate na mokili na musala na ye etia oyo. Wow, condition na ye handicap na ye c'est vrai eza kapasi mais tango nyonso na lolenge nyonso singa na biso tokomisa nkolo lolenge o asaleli biso. Nous allons découvrir notre frère yambo te ko tambo zindo ya lisolo c'est ayembaka kitoko aza mongongo ya kitoko na ko commenter mingi te to yoka ndenge ni asela nzambe à travers mongongo na ye bongo tokoba lisolo na biso bonzambe pe misala. Yaola tisingai yaosali singa yaolie singaye yaosalelinga bolamu nakanisaki nazokufe yeso salelinga bolamu nakanisaki nazokoka te yeso salelinga bolamu ngai oyo nasalaki paralysé déclassé nani akokaki kotalanga bambongwa bapara esilaki mpona koluka lobiko nanga lobiko ezalaki te ngai oyo pasi na pasi mayela bapara esilaki bazoyeba te basala lisusu ne mayele bapara esilaki bazoyeba te bakende lisusu wapi bamemaki nga na bandako anganga bamemaki nga na bangunza bamisusu balobi akoki kozala kisimbi
bamisusu balobi akokaki mpe kozala ndoki ngai oyo pasi na pasi 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 libota esukaki mayele bapara esilaki bakomaki bato akolela na vi nani akokaki kosalisa biso papa lukombo akomaki kolela na vi nani akokaki kosalisa biso mama nanga Denise akomaki kolela na vi azoyeba te nani akokaki kosalisa biso botika ngai nayemba zamboza malamu nzoka nde olokotaka mpe bato aboye Yesu zamboza malamu nzoka nde olokotaka mpe baye bazanga tina Yesu za malamu na kati ya fulu olokotinga Yesu za malamu na botoboto na soni olokotinga Yesu za malamu botikanga na ganga Yesu za malamu bibota esukaki mayele bapara esilaki bakonse ya mabe bandiko ya ebandiko kotya na bapara bamisusu balobi elokwa boye azosala salite na fami bamisusu balobi moto aboya kosala eloko te na mokili bamisusu balobi bopesa ye ata poison akufa bamisusu balobi bokangela ye na ndako ata de semaine bopesa ye eloko akolia te bokomona ye akokufa boba mbongo na bino nyonso esili kasi lobiko na ye ezalaki te bo nyonso ya bino esili eloko aboya ye kosukisa bino na fami libota esukaki libota esukaki nakomaki kotuna Jésus nini nasala na mokili nakomaki kotuna papa na lola nini nasala na mokili oyo nga oyo nabotama nanga normal nini nasala nakutana na bakuya boye nga oyo natambola lokola yo moninga nanga nini esalanga nakutana na pasi ya boye ebongaki otika na botama te Yesu me na botama namona pasi ya boye ebongaki otika na ya nanga te na mokili me na ya na mokili namona pasi ya boye Alléluia Jésus oh, 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 oh. Oyo baloba kosala eloko te na mokili nzoka nde nakalikili ya Nzambe aza mogumbameli nakalikili ya Nzambe bomo na nzela na nga milimo bato ekobika nakalikili ya Nzambe na bomo na nzela na nga libota na nga ekoyebana le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  oh,
bien, comprenez, nous allons évoluer comme ça. Frère, ça mérite les acclamations quand même. Si, voilà. Vous nous suivez sur De La Foi TV, vous êtes partout à travers le monde. Je reçois pour vous, frère Ronick Lukombo. Je pense que vous avez suivi avec moi Tokotina Bozindo Luembo Oyo Nzamba Malam. Libanga Oba Bwakaki Yango Zaki Likonzi Andako. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. On est avec lui et nous allons parler avec lui. Je crois que cette émission va vous édifier. Et Bolandaka Lokola Kaisika Mawa Nzamba Pesabso Makasi Tolanda Tina Suka vidéo et Gosunga Biso Malamu Mingi. Et Papa Ronick Lukombo. Oui. C'est vrai, Nzembo na yezo sa pasi et Tomiko Baka Bongo. Yebisa Biso Nano. Naoki na luyembo lobi ngam na tambola na nga lokola yo na tambola lokola mwana nyonso handicap na yo ebandaki ndenge nini ba na tambola ki parce que naza mwana liboso tokotami 6 ande naza liboso na tambola ki mais nazalaki frappé na maladie de banda de jeune âge ya inani na ndambo. Donc obotami no lokola mwana nyonso natambolaki otamboli na yo natambolaki kutu avant. OK. Donc natambolaki na ba 6 mois déjà natamboli. Okay. Nakokisaki pas même inani natamboli. Ouais. Mais na ba âge ya ba nana inani na ndambo de nazalaki frappé na ba bibon. Ba bibon mibale ya kati. Wala isengaki ba operenga parce que naza munianga wana bakuwa na isalemela kibiso na mboka na mama wana pe bapara bazaki na bambongo papa zaki commerçant kwa makasi azokende kini na mutuka penza ya munene ye plein ya biloko pona koteka mbe na sima nanga nde mama remarkaki ke na zui fièvre mama nanga Denise a remarkaki ke na zui fièvre. Voilà kolela ba malaise na nzoto mais lokola nazaki na mwana koka ko expliquer mama ezalaki te. Voilà alandela kama bakisi tu subitement te papa nanu ayaki tango papa ye batuni commande inatika kivino ozaki na bino bien mama lobi oui tozaki bien mais malgré to santaki kande mwana moi ba fièvre ezalaki puis moi kolela ba malaise mais na pesa ki kisi amona ki etozaki tango papa ye moi ba malaise wana continue ki valait senga ki ba memangana ba centre ya bamboka ba centre bamboka weza mwa munene hôpital ya munene place ba hôpital ezalaki po ba meka impeko examiner nga nde ba yaki ko trouver nga ezalaki ba bibomi bale ya kati moko ezalaki na mpende moko ezalaki na mpanzi ya kati vala esengaki il faut ba opérer ngai voilà ba médecin bayaki ba opérer ngai tango quand même monani ba opérer mbongo ezalaki parce que na mama wana papa azalaki na mbongo. OK. Azalaki na makoki soki kapo na mbongo kutu elingaki esuka tena se retrouver na bete yako. OK. Parce que mbongo ezalaki tango basali opération esili tango docteur akei na sima nde nakomaki gravement malade bameki ba intervention nyonso bala esimbaki ti sengaki baluka so ba hôpital oyo ya minene tokomaki meme ti na bamatadi ba hôpital ya minene esimbaki te ti baconduire bango na ba hôpital wana ke bozonga boluka bato oyo bamonaka parce que tomoni ka ya mwana na bino eza comme ka ya spirituel donc faut bokende koluka bato bamonaka bameka mpe kotala likambo. Voilà lokola volonté ezalaki mwana liboso en tout cas basalaki nyonso po mwana azonga na état normal. Voilà ti bazosala bamanevre wana nayaki kokoma déjà paralysé elo moko te bandosala suna nzoto nanga sauf ka mutu ya pamba ebando bouger mais nyonso ebando sala suste c'est-à-dire okomaki déjà nakomaki déjà na porte ya kufa. Voilà yango bomoni nayembi yango pe na nzembo si. akomaki déjà na porte ya kufa
nakanisaki vi na nga déjà na suki mais nzoka nde ezalaki suka te. Voilà ntango basali bamanevre baplace nyonso bakendaki bato babengaki bato mayele nzoka nde bazalaki na bango limité na bangunza na banganga bokendeki tina banganga bandako banganga bakotisanga meme na bandako ya banganga po baluka solution mais na banganga baza limité ni ata solution moko ezwamaki te bamisusu bazoi kodécourage do baplace nyonso bagendaki ezalaki juste po badécourage bango mpe basala mabe parce que place tout babando kende babando mona étoile nanga. Voilà eza na bato ebele balingaki te étoile nanga oyo lobi esala. Voilà yango moni Satan abanda olanda bango partout babando kende tango bakena bangunza balobi aza kisimbi mboka o aye asepeli nango te lotia aza wana ye na azobetani aye kobetani ka tour suka ozonga mama nevre nyonso bokosala mpona ye azwa lobiko eyosimba nango te aye kutuko vide bino bakena banganga plipi bango balobi oyo andoki ayo si sabi nganga azoba mutu aza ndoki. Voilà. Oh boye mo nganga azosala na bonzambe toyebi te donc eza pasi do balobi peut-être do solution otalaka akokufa na ye nga naza nanga limité na kokoka te de mutu aza en vie mais deye batieli ndenge deye bayebiki akufa na ye. Voilà ntango esali bongo en tout cas baparent nalinga bango mingi mama Denise papa Lokombo epi prière na ngai eza bakufa lelo te kino baomona bolamu oyo ekouta na mwana na bango. Amen. Nzambe azala na bango donc atako bacondition ya bongo bazalaki wana mpona kogarde nga kozwa basoin na nga. Voilà mbongo esili makoki nyonso esidaki mpe bango ndenge bangunza bazalaki nyonso esilaki de quelque part so baparent mpe bazali na mwa duti babi soki bangunza baza na réseau aza nde mpe kisimbi. Voilà donc nyonso mpenza esilaki mayele mpe esili bango baoyeba te tokende susu wapi parce que bisika nyonso si tokei voilà totalelaka nza bakomi kaka kogarde nga ta moko boye bazoyoka mpe mawa aza mwana totika ye na libanda awa azwa ata mopepe so tosali déplacement kovanda boye place ya espace na kovanda te foko tianga pembeni ya mire nalali po nzoto ekovanda masoko eza te oyo ekovanda do ezalaki mpenza bongo ezalaki mpasi mpona nga alors ntango batiki nga libanda ntango bakei soki moi ekoti place batikaki nga kauki na moi nakauki ka wana soki mpe mvula soki mpe mbula ekutanga wana soki mvula opolika wana napolika wana soki mpe babesoin ya kosala nasalika wana banzinzi bazaka wana donki bato ya mawa ntango baoleka batangisa ma ya miso baoyo bayebi pasi te ndenge ezalaka baleka baseka babwaka basoyi donc vala ezalaki pasi mpona nga bongo na mboka ezalaka bangulu baza basoso sikoyo ntango batiki yo bongo bantaba ozozo bamenase te banyama wana ezalaki pasi mingi donc nzambe kaka moto ayebi abatelaki mwa bamenase ezalaki talaka bangulu donc ntango surtout bayoki solo ya nie oyo yo bimisi bato oyo bazolanda baexplike fo toloba yango ndenge ezali balimbisa biso bacomprendre ke eza témoignage il faut ka balanda mais nyonso nandimaki basouffrance nyonso natalaki volonté ya nzambe. Voilà ntango nakomaki bongo nabanda kokoma su gravement makasi plus ozokola plus ezosagrave lisusu nazokola na souffrance na nga. Voilà sikoyo na ngambu ya famille ya mama ebele mpe balembaki deja, na ngambu ya famille ya papa ebele balembaki deja, kutu na mboka bato mokili ebele kutu bazopusana sikokuna na bamboka eza ba critique bando finga papa na mama baza ba demo bayebani baza susena kindoki wala yango basali te balingela mwana liboso bule akufa. Wala ezaki pe passe pona ba parents
ba conseil ya mabe bandi okota na bango bazoyebisa bango botsai ata poazo okufa sko babiloko wana ti ezoyanga nazokola ozoyoka nazoyoka makambo ebele nakolaki na yango parce que nzambe abando oyebake nako prêcher yango na monde oyo po bato babika likolo na yango naza na age nano ya mwa moke ba 3 ans me nabandi kocomprendre bamakambo oyo bato bazoloba mponanga bamisusu nazoyoka bango baloba moni eloko boye bato boye eloko babenga eloko boye awumelaka na mokili soki bino bozeli kati ye moko akokufa ezala pasi ebongika botela ye ata poison bato bayeba na bango te comme ça akufa na ye soit bokangela ye na ndako ata 2 semaines botia eloko akolia te bokoyoka kosede po bato nyonso bayebi deja ke aza ne grave so akufi moto akondane bino aza ne te vala ezalaki pasi ti mokolo moko bapara mpe na mboka critique papa azwi décision avoyage na Matadi aye Matadi ameki fi ya Matadi esimbi te akoki te esimbi wana sundoli bino to akene mna ayaki mpenza na biso tokomelaki na ndako ya bandeko me mawa plein bebeli biso kisimbi na ndako aluki esika tofanda moyen de vivre ezalaki mpenza ya pasi bitefu nazongaka mboka tozongi sumboka me ava tozonga mboka nzambe asalelaki nga deja ngolu apesi nga makasi kana kati ya ndako to bandovanda dale vide kaka makasi ye navandi place moko eza espace natiki me molimo wana ezo tinda ngai banda konguluma so na meki konguluma na pusa ni penza na koi mwayo na kokolamuka ezaki bayekolamusana kaka bongo ti nazwaki makasi tozongi na mboka pe na bandi konguluma ndambo nzoto ezbandi osala mouvement ti nzambe apesi nga makasi naza nango ti lelo me namonaki ke nzambe alobaki esuki boye ngai nakomonisa nkembo na nga na si ya ntango oyo na eta oyo amen voilà ai ntango tozongi mboka esimbaki te critique ya makasi papa aluki susu mboka na nzela boma nde tokende ovanda na kwakwa nde naye kobanda kosalela nzambe voilà tokomi wana lisolo eza molai bandeko balandi ya de la foi tv je pense que tokozwa yango ndambu kaka boye po moyen soki toyebi tokende na détail nyonso toriske tosala ata 5 émission ekosila te motuna na ngai ngaki ekota esika wana esalaki ndenge nini wana handicap ntango naloba boye bandeko mosusu balobaka bipe moto omoni deja ata na handicap tozoloba ngo mpona nkembo ya nzambe mpona kotalisa bone na nzambe na handicap ya ndeko na biso Ronique Lukombo. Ndeko Ronique, on suppose que vous avez que nulle part. Au fond de la Kanandaku, vous avez handicapé, vous avez musala le côté. Ce que ça là indenge nini oyebake yo okosela nzambe. Que oza na talent, oza na mungongo ya koyemba. Wa. Tango nabandi kokola ntango nazwaki mo makasi wana nazaki na lolenge moko banda bomwana na banda kosangisa bato place naza na banda kosangisa bato omona kosakana na biso soit ngana pasteur soit ngana za moyembi soit ngana za president moko do kokamba kaka place nazaki eyaki kokoma na bata moko boye na bandeko avance na komi na baaja ba 12 ans tosolola na baninga siko eza ndenge ezalaka bato baloba yo kozala nani na vie wana baloba mpona kotuka yo to mpona kosamize kaka tozoloba kaka mpo bamona na infirmité na handicap boye batuna oza nani na vie mutu na mutu azoloba nga mpe nayebisi bango po nga na vie na ozala musicien
tika wana fokopi wana soki bato tu basalaka miziki baa bato bakisi siko yo koteka nani sikotia balobi bongo na raisonner eza na maloba moko bancetre ya famille na biso baloba bimutu nyonso akoluka kisi na famille abela liboma siko na raisonner yango na lobi biso na koti monde wana na luki kisi plus position oyo plus kiliboma nazande donc plus ate na usala ngote voilà avana sali la nzambe siku na banda ko mituna nzambe na usala nini na mokili na bomba ka pe bato jare nini ya musala na usala na mondo est-ce que sona lingi pe mwasi mwasa kolinga nga bien ko bomba ka bato après tout vie na ngai uzande ni parce que nyonso il faut basalela nga nazaki soki nazo raisonner ba biloko bongo mona kaka nazo ko lela soki nasai biloko bongo nazo lela en tout cas ezaki passe ponanga mais nzambe penza asalaki nga ngolu posa kosalela ye ekomaki komatanga na motema mais nazaki na makoki te même ya chaise roulante déplacement na ezalaki passe oza okende église te toloba ozalaka na ndako moyen kokende église ezalaki te parce que condition na ngai ya déplacement ezalaki passe de moyen nakende église ezalaki te ezalaki difficile mpo na nga na banda kosengaka na nzambe ke jour okopesa nga chaise roulante nde yango jour na bando salela nzambe asalaki ngolu tant kana ye ozwa chaise roulante tant nazwi chaise roulante na lobi mbala moko nazobanda kosalela nzambe tina ke na église bayambinga nakendaki na KDC epa ya pasteur nanga Paul Grace wana nabandaki kosalela nzambe na kwakwa ngoni kwakwa eza na nzela boma na mboka kwakwa mboka OK voilà nabanda kosalela nzambe wana chaise roulante wana nani apesaka oya chaise roulante wana eza na ndeko moko asovaki biso asalaki biso mwa lisungi alobeli papa lukaka na fils kata 20,000 francs apesa bino komona azwaka moyen de déplacement de papa bundanaka azwi mwa 20,000 na temps wana okutu ba chaise oyo yango te mais na temps wana parce que ezaki na ye kondimela Jésus banda na 2010 OK en 2010 Jésus totango na komi na église na sambeli bayambinga et puis na zwi pe décision na yebisi pasteur banda lelo nga na komi mwana ya nzambe na lingisi ko servir nzambe peta wana groupe d'adoration ezalaki te mikolo ona kotelaki banonse ke tofongola groupe d'adoration na kati église parmi abato oyo bandimaki koyemba na musique ezanga pe na kotaki tango na koti bazolakisa biso mais lokola nzambe apesaki likabo wana epananga biso nyonso tozwaki formation mutu kaka bimaki capable oyo akokamba groupe oyo akolakisa groupe ezanga tika boyeko papa Ronique tika boyeko bato nyonso bayaki wana oyo azalaki bato nyonso tozwaki formation parce que petit azobeta clavier aza mwana pasteur nanga OK do bayebi histoire tina zobanda histoire ya musique bango bayebi fona zobeta clavier mwana pasteur tia zoyekola clavier azoyekola ngo ngana za wana dozo ko encourager petit aboy do azaki na petit dimi tia zoyekola do ayebi histoire malgré âge ezalaki muke mais ayebi histoire do ngaka na bimaki mutu moko azaki capable et tant na bando yemba mo bakomba ebandaki na bamikolo tozalaki na bango bakomba ezalaki koselanga makambo poka na tika koselanga makambo bapunition nazwa na pasteur mais makambo nazwilaka bapunition nayebaka na ngango te mokolo oyo nzambe alobaki ke tia na yo ekoki osala mosala nzambe atindaki envoûtement na bato wana basali baerreur moko grave liboso ya pasteur apesi bango punition
tango bapesi bango punition biso tozalaki na biso lokola rejeté nano bamona biso eloko te mais tango ka bapesi bango punition siko batikali dalinquese kese nani oyo bakozwa relève na place ya bato wana jour ya liboso na bimisi mutu église ningani ti nazwaka relève natikali kotravaille kuna 7 ans travailler kuna 7 ans ti molimo nzambe mataki ngai nalobi nazodeplace nalobeli baparent nazotika bino nakesalela nzambe aye balobi ekozala ndenge nini yo oza na position oyo vi na yo ekozala ndenge kasike baparent balinga kotikanga mosika te alobi bato baza kuna oyo bakoyamba en tout cas nabimaka naleki na nga naye Matadi ozalaki mpe na bato na Matadi to okendaki kaka nakomelaki nano na ndako ya tanti ndeko ya papa tanti aza bien mais bana na ye bana mitema mabe bakomaki komona nga neti ka bamaltraite ngai babiloko wana ya kala neti ezonga susu ti mokolo mosusu bavers ba 21 babenga na biso kende na bino babengani bino na ndako ya tanti babengani biso tanti mpe azalaka mpenza na pouvoir te liboso bana do bana bazoleka ye na autorité nabimisi ma ya miso alobi sikoyo ozobengana nga ça va merci nakena nga me bomba mokolo oyo nga na osunga bino tia yo osunga biso na nini na position oyo oza nango yango okosungela biso na bisika merci me nakosunga bino jour elandaki nazalaka na mombongo moko na yaka nango mombongo wana nazalaki na mission naluka na étudier terrain ya Matadi naluka ata mwa pétrole natekaka comme ça nakangisa mwa biloko comme ça nazwa esika parce que naya ni na saki naya na market na chasser à vivre ndenge nayelaki na Matadi yobe okofana no te en tout cas esengaki lokola déjà molimo nzambe mataki esengaki kafona sala déplacement voilà nasalaki déplacement wana ti na Matadi awa tobandi osala mosala nzambe tango tobandi osala mosala nzambe en tout cas ezalaki mpasi mpona zwa wana église ni mpona bandelaki na bayambaki nga na Crisco. Voilà, bayambi ndeko na Crisco ndeko Ronique Lukombo azosala mosala nzambe auti kwa na kota boma ayesu Matadi pa tanti na ye esimbi te babengani ye na ndako atande na 21h soki mpe jour mvula ezali kobeta nayebi te engeza ndenge nini na Matadi mais Dieu est grand atika baoyo aye te ake na Crisco bayambi na Crisco kuna lokwa mosali abandi kosala kuna et je pense que ndeko Ronique tozo évoluer moi lombango tozo somo eteni moi loyembo moko poto ko babo découvrir talent to pe don o ezapa ndeko Ronique tozo ko balso na soni ya mabota voilà et pesa melayo lokola soni ya mabota na mona ndeko azocha voix vous chantez avec lui mema kiti no yaga awa mona oga azocha mo tenor na bi azo accompagner na lina wana za petit frère ola landinga OK yaga na kiti boye yaga na kiti ocha pemé na grand frère yebo zagane partout vraiment wana petit frère azane awa ya trésor azam pantia c'est bon c'est bon epesa mbela yo kolongola soni nyonso mabotya 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 na mboka nazalaki Yesu andimi kolongolanga soni ya famio na mboka nazalaki
na kati ya pasi nani akokaki kotala ngai kasi epesamela Yesu kolongola soni nyonso ya mabota epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota esinakoma yayo esinakoma yayo yalibela na mitika nayo naye libela naye konjete Jésus esinakoma yayo yalibela koya nanga liboso na yo eza na suka te kino mokolo kozonga esinakoma yayo yalibela ozobunde langa ngai ozobunde langa ngai ozokotelanga ozopesa ngatina na miso ya bato Yesu ozokotelanga ngai osalaka makambo elekelaka bato Yesu oyo nakosuka na yo wapi esinakoma yayo yalibela opesi fami na ngatina opesi libota na ngatina na nzela na nga kaka mokili bamona eloko apamba ngai esinakoma yayo nakoma yayo yalibela. Je t'aime te laisser. Alléluia. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Je t'aime te laisser. Je t'aime te laisser. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Je t'aime te laisser. Je t'aime te laisser. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Je t'aime te laisser. Je t'aime te laisser. Je te porte dans mon cœur. Oh, oh, oh. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Voilà, merci beaucoup. Aïe, je t'aime, tu le sais, Jésus. Mon cœur brillant d'amour, tu le sais. Aïe, 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 tu es mort pour moi, Jésus. Et de Zoko Baliso Nabiso. Oyekoli, adoration, na fois to quoi. Na quoi. Oye matadi, le quoi moi mbali nyonso tiki baboti na quoi. Déterminé, mais na marqué tika kana stacha viva. Voilà. Mbongo mkie otekata pétrole. Voilà. Et si mite pas tata moi si bisiko kendaki abengani yo. OK se retrouver na église. Ba yamba ki na église ango. Ba suspectaki opete. Bazaki na mwambo bangi te 21 € oyo ndeko na position oyo to pe na handicap oyo aya refuge awa. Bon, ezalaki
koyamba o bayambaki nga ntango babengani nga Aventine bandimaki te na tata mwasi na bima na baere wana meme acte wana bana na ye basalaki tata mwasi abanda kolela mpona nini fana aza na bana boye me bazalaki mpenza na autorité te ya ekivo mama mpona likambo wana tolalaki na biso na ntongo tobandaki nde manevre ya koluka ndako nazalaki na shwa te mbongo nyonso nazwili yango ndako nde nabandi kosambela na Kristo ntango nasololi na bango bandimi na travaille na église bandimi bakobandosunga nga na fiske bafundelaka nga ndako gloire à Dieu mais kolia nini soki mpe mwa mbongo emonani eloko kolia ekobanda omonana mais lokola baza bato premier mois ça va, deuxième mois déjà ekomi ya matindika troisième mois basundoli le malheur ne vient jamais seul troisième mois basundoli nga do natikalaki kana ngene kosambelaka me naza so na eloko te baya ezalaki souffrance asalaka te nayebi mboka te nini te bongo bakolo ndako bato ozwaki baloba bango so bakoya kobengana oti bango susu donc ti nayaki kosuka garantie esili bango kobengana eloko kolia eza te bilamba kolata pasi wala nakomaki na suka meme nalingi nazonga me molimo moko eyebisinga kozonga te bainvitaki nga na église moko boye nake na yembi basungi nga ntango na ezalaki ya mwa 70,000 ntango bapesi nga mbongo wana nde naye kozwa ndako mosusu ntango nazwi ndako mosusu antuka ezalaki pasi na église wana baye koyamba ngo su na église moko ya bamisio nakendaki te na église wana na volonté na nga me nandimaki kosambela kuna paske pasi eloko kolia eza te parceke bango bandimi bakobandosunga nga ntango nakoti na église wana nawanda kosalela nzambe makambo mpenza emonanaki mosala emonani bakomba ebandi na église wana bakomba eyaki makasi oyebika église ya bamisione ndenge ezalaka voilà soki nazalaki makila makasi te mbele esi nakufa namonaki te lokola naza na mwana ya bonne semaine ya KDC ifo nazonga na KDC ti nazongaki na KDC na Pasteur Mayala banda nakutana na Pasteur Mayala nde naza bien et puis na baorientation na ye nde yango esalaki ke mpona banda mpe groupe ezali groupe d'adoration indépendant ezali kombo nango trône de gloire Nathan faut osanga signe que faut chiter mais mitune eza na ebele Nathan je ne sais pas comment vous allez faire soko accorder biso sous quelques minutes combien yebisa biso siko okutanaki na frère Emmanuel ndenge nini tibo banda osaba ndembo et puis lelo okomi lelo oyo ozali bo wana eza plan ya nzambe eza nzambe ka mutu asungaki tokutana na papa Emmanuel parce que Emmanuel Musongo papa Emmanuel Musongo bato ebele bazalanga na posa kokutana na ye mais bazwa te chance onga nazwaki ntango nga posa ebandi omatanga na motema nakutana na ye ye mpe bisika azalaki posa ebanda komata ye asunganga wa asunganga azalaki na voyage azalaki na Goma tozo nakomelaka ye na sur page na ye ya Facebook ti na ye komona arépondre nga ke pesanga numero so nazongi na obenga na pesi eleki nango amonaki esimbi nango neti esimbi nango te ezwima mikolo nayokaka zo moko boye babengi nga na pasteur moko oyo mpe aedaka nga mwa baconseil mwa baorientation pasteur Michel Kiako ayembaka mpe abengi nga ayebisi nga papa Emmanuel azoluka yo il faut bokutana ntango tokutani na pasteur Michel apesi nga numero ya papa Emmanuel mpe nabengi ye ntango nabengi ye ezalaki dimanche lundi mbala moko abengi nga epa na ye ntango tokei ti tobandi kotravaille abandi kooriente nga tosala boye voilà na tosaki ndenge alingaki nde tosali bapremière
live auto salaki voilà banda na kutana na ye et puis aza papa moko malamu azo fungulelanga mutema et puis azo pesanga ba relation ya batu oyo pe bakoki kosunganga atena ebeleti atana muke puis azo orientenga tilelo même tina ye na kine do azane musika mais aza toujours pembeni nanga même na bapel pona ko orienter salabo. Première fois ya Kinshasa yango apeni na yekini. OK. Apeni na invitation ya pasteur de la foi. Na invitation pasteur de la foi apeni na yekini. Sanga simbe pasteur de la foi pe besoin na kindenge nini oye ondimi oye pekini. Do nyonso eza na nzela kaka ya papa Emmanuel parce que babiloko to salina ye yango etouché mitema ya bato ebele et puis na nzela ya ndeko na biso Junior wasalaka ba filme bateya tuana yende sikoyo akutanaki na pasteur de la foi le pasteur de la foi a epsiye ke nazana besoin ya frère Ronique parce que ndeko nanga Junior to sali so filme documentaire na ye ya histoire nanga do filme ezobi makalate bazuko lamba yango eza ba montage tout ça ndena nzela na yende tokutani na pasteur de la foi. OK. Voilà. L'homme de Dieu, nous saluons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi ici Kazali. De Coronique mais nakende siko mo ba question ya moi lombango po ba esinga tozoki ma esima yangunga et onction pour nous le belaka onini. To senti tant ozo yemba banzem na ezo simba mtema ya batu. Il y a des gens ko yo monyo mo santo azo simba bango ba manifestation ezo salema. C'est quoi les secrets en fait? Wa secret eza zala na boyoka ni na nzambe nakota ba mabondeli ya ebele pona koluka onction mais ezaki na mukolo moko Angelo abimela kinga Angelo ouais na vision abimelinga to bandi ko discuter na ye ayebi a présenter nga biloko mibale ayebi singa na onction na kozala na intimité na nzambe do asangisi onction na boyoka ni na nzambe alobi nyonso mibale eza ya yo okotambola nango na musala oyo bapesi yo mais yebisanga eloko nini fo ezala na première position ngana yebisi ye lokola na luka onction na yebisi fonction alitango na pesi nani réponse wana asiliki to bando sala débat na ye abandi ko démontrer nga avantage ya boyokani kozala na boyokani na nzambe yo boke ndeko loba onction pona nini fo loba te ndeko lobi nyonso mimbale yo pesa kaka so pesi onction na zui so pesi intimité na nzambe na zui nyonso mimbale parce que nyonso mibale eza yanga me foko pona moko lokola na bando lukaka onction po nazalaka na besoin bato baza touché tamu na osamusala nzambe. OK. Yango moni na sengaki yango tellement fâché mais ti abandi ko faire expliquer nga ti aye ko sukisa kolobake et loko fotia na première position eza zala na boyokani na nzambe parce que boyokani na nzambe yende akobenda onction ezobenda onction boyokani na nzambe ezobenda nyonso voilà donc wana eza enseignement na zwaki na Angelo donc force nanga eza boyokani na nzambe. Ça c'est très bien. Mais tant yo mosko mona kango bozo yemba batu bazo koya batu bazo simba ma et ça ka ondenge ni bon et ça la kapenza bien makasi et puis ba événement minene tango ezo salema ngana zaka déjà musika nazaka déjà musika ba makambo belé salemaka na komaka déjà loin. OK. Nzamba me makanga déjà na dimension mususu ndenge kana Pierre balobi tango Pierre bayebisiye kende ko bwaka ya lobité na sai butu mobimba mais na zuité ayebisi poussana na profondeur. OK. Voilà na kota kana bozindo parce que na bozindo kuna nde ba réponse ezali et puis na senga kanzambe loyembo nanga ezala sycomore
parce que Bible lobi bino nyonso bozana mikumba boya epai na nga na kopesa bino repos. Donc bato nyonso oyo bayaka liboso ya Nzambe biso toza wana lokola ba instrument ya kopusa bango pembeni ya Nzambe po bakende kodeposer mikumba, parce que nyonso wana ozomona ka babikamo wana ozomona ezanga ite meza Nzambe besiko koma na makoki ya kozwa bato wana okupusa bango pembeni ya Nzambe. Il faut d'abord una intimité na Nzambe wana. Ali onction sopani. Voilà. Merci Nathan Kifuta, merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi. Papa Emmanuel Moussong, on appelle sur Mbote Psychosali. Je sais qu'un jour tu okutana to mega bosola kabwe. C'est-à-dire moi conseil à musicien chrétien bien ezali maté, isa leçon. Il faut tous en intimité na Nzambe pour to bimsa onction. Et c'est-à-dire mukolope to mona manifestation de bien frère Ronique. Onction qui ti intimité c'est que il faut le gars aux ongsa au matangomba et qui t'attend parce que faut adoration en seku sabat. Wow. Et qui t'attend faut seku sabat. Tout comme un niveau d'adoration muta seku mais plus quand la musique n'a pas ça ça sous vraiment terre ekozala modèle na ozana na musique nani omona modèle na na musique modèle nanga mais qui de quand mazo yemba no se pena vraiment no authentique et ça va en tout cas bon na Kinshasa awa hazana ber mona sepela na yemingi nani eza papa Toms. Voilà. OK. Magina nakutani na yiteme soki pe azolanda ngai ayibake na kokutana kana nazana kokutana ngape nazana kontima to kokutana papa Toms. Et ça bien. Et toujours cité Nathan Kifuta Sunganga Malim Sana Kotiekele. Et ça vous arrive que au CPL Pénasseur Moko ou bien Nengo décidé par papa na Kenda comme David dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Il vous arrive aussi PL quand il y a des mois Ezali et puis modèle nzamba zo memelanga na ko préférer te nazala penza na temps ya mulai célibataire parce que open abando mona impossible eza nango possible pe na mona ka déjà na mimona ka souté naza na défaut na mona ka naza normal et puis tozo préparer na ebi nzamba azo bongisa mwasi azobongisa mwasi amen ikanisi wana ezali parce que to abato. OK. Pona bumwa noze komi tuna est-ce que ngape un jour wana etango tozalaki na Yesu te. Mais balobi na oyo andimi nyonso eza nini eza possible. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre entretien avec frère Ronique. Vraiment il y a beaucoup de questions, je ne sais pas moyen ya kotuna nyonso ezate ba mituna vraiment zebele mais to komi na suka. Il y a les album déjà sur le marché. Vous avez préparé album à part Blogo Bostana papa Emmanuel Mousso. Bon, nyonso wana eza na nzela po nzamba pesa kape ba composition ezali, mais pour le moment tozana na objectif ya komema bato na profond ya adoration parce que na kati adoration nyonso ezali Paul na Silas bazoyebisa biso ke ba tremblement de terre esalemaki, ba cadena efungwamaki, ba porte efungwamaki. Namonaki te na kati ya Bible, namonaki te place basenga babelelaki Nzambe pesanga fongola na fongola. Nzambe kitisa tremblement de terre ezalaki te. Eloka bazaki nango eza ko adorer. Na kati ya adoration ba réponse nyonso ba sujet ya bato evandi na kati. Tango bato ba comprendre valeur ya adoration aibi ke ba kozwa pe ba solution na ba problème na bango. Donc objectif toza nango nano parce que nazokamba na papa Emmanuel do ndenge bo mona papa Emmanuel parce que azola musa déjà babengaka ye donc nani omoni esika ya papa ale donc mutu bakoma komona na esika ya papa ale muloto ezaye parce que le lenge oyo papa ale azalaki parce que il azaki basé na adoration. Voilà
tango ye pe aye na style wana voilà lelo oyo batu babenga ye ale muloto batu baoloba ke tokanisaka ale muloto na nzela na ye lokola na wabima na makolo na ye ifona zwana no bansenema ebele mais album ezali espérons que koya ba producteur so boza boko benga déjà kozali pamboli d'un papa Emmanuel azali pamboli pona ndeko peut-être yo po ngozali pamboli pona ndeko Ronique Lukombo ezamalamu ba numéro affiché au benga ezamalamu. Merci à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi ou à permettre de faire l'émission au Nandeko et ndamba mona ya kantena yo et ça vraiment isengo makasi to comme na suka nazoka posa aussi ça déposa na tuna kaka mais ba ça nga signe déjà na lexique to minute naza na choix je sais que très prochainement et ce mois-ci à Nazareth dans basolo pe abomu ça ngolu donc ça soit ta deuxième partie pour que tu continuer mituna misusu mais message moko ezali ko saba na nzambe o bazolanda o karaté o zape na Lubumbashi bazozela okuna voilà merci et partout bolanda na pesi bino mbote et na kombo na Yesu eloko moko na ingana loba nanu bo s'abonner na chaîne nanga chaîne YouTube kombo na yango komaka Ronique Lukombo koma Ronique Lukombo bo soutenir nga bo s'abonner et puis boko mobando mona ba adoration kuna boko za la décité bo s'abonner bo aimer bo commenter oza malamu et naza sûr que bana nyonso ya église ya papa de la foi CFC de la foi et na lingi bino mingi na pesi bino mbote voilà lokola bino boyambinga ya liboso na kini en tout cas bokomi bandeko nanga église kuna ikomi église nanga et na ebike toko eza bala liboso te ya suka te mais soki Yesu azongi te toko zonga susu kosala musala nzambe et puis bandeko nyonso oyo bazolanda biso to bengi bino na pokwa 16h lelo to silisa na 16h boya tokomisa nzambe longo tangu susu pe lelo eza mukolo na yo ozwa visitation na yo. Merci beaucoup. Merci frère Ronique, merci Lipas, ça va bien on Lipas. Lipas Timba. Les gars frère Ronique, merci à vous, merci vraiment l'équipe Mumba. Maranatha. Lui c'est Maranatha. Merci à vous bande batam la frère Ronique et je pense que monsieur Zaki Lipamboli pona yo ce que s'appelle na yango okoki benga okipo commercer message très prochainement to Luka to ça da deuxième numéro tinda question na yo comment ekozala malamu mingi. Merci Nathan Kifuta Oaza Sima Bilili, merci Trésor Tinga Simbison, merci Gauthier Kele mwana bato ya mami, merci na maman Rita, maman Abanebele, Rita Mayata, merci Angèle Kinke, la fiston Bastien de FB International, merci frère Doudou Kiala, ingénieur Doudou Kiala na 8 Palace et Sika Oyo et ami biso pona tourner émission Oya Lelo, merci na bandeko nyonso de la foi TV Ezaki Yabino Rabi Mavinga tokutani ba sima numéro ya Sika Bonzambe pe Misala.